kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo lobiko nanga, kombo yo lisekwa nanga, kombo yo ye, kombo yo utana lola lelo toza komona batu ebele baza ko souffrir, batu ebele baza komona pasi, okomona moto aosala place ya bien, mais malgré zo futa mape malamu aokoka ko réaliser makambo minene te. Et ça pourquoi? Parce que azana che ya bokonzi ya mabe. Et ça na batu ebele akenda libala, mais po azwa mwana azobota te. Pourquoi? Nalobi na nzela na yo lokola règne ya nzambe za likolo na yo, nalobi yo kolonga, yo koke liboso, yo kofongwama. Ah bien-aimé, soki na vie na yo règne ya lisumu ne banaki ko dominer bomoi na yo, nalobi ko banda lelo règne ya lisumu ezokweya, règne ya impudicité ezokweya, règne ya ekobo ya kokosa ya kindumba ya lokuta na premier ya lelo règne nyoso Satana ezokweya au nom de Jésus. Nanga tozokota na prière pona kokweisa ba règne, pona kokweisa ba domination, pona kokweisa oyo nyoso eza kokonza bomoi na biso poto yeba kokende liboso ti. Ozane, Ozana wani wa kwimbila wewa, Ozane, Ozana wani wa kwimbila we, Ozane, Ozana wani wa kwimbila wewa, Ozane, Ozana wani wa kwimbila we, Ozane, Ozana wani wa kwimbila wewa, Ozane, Ozana wani wa kwimbila we, soki ozali nzambe kitalelo salande bikamwa, Ozane, Ozana wani wa kwimbila we, soki ozali nzambe kitalelo sopa mafuta, Ozane, Ozana wani wa kwimbila we, kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo ye, kombo yo ya Yesu kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo lobiko nanga, kombo yo lisekwa nanga, kombo yo ye, kombo yo utana lola kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo ba profeta basakola, kombo yo bampaka balobela, kombo yo ye, kombo yo bandande kalao, kombo yo, kombo yo ya Yesu kombo yo, kombo yo ya Yesu. Kembo na yo, mokonzi nanga kembo na yo, kembo na yo, kembo, oh kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, kembo. Oh Yesu yo zalata fololo na yo na motema nanga, kembo na yo ay, kembo olole zalata pembeni na kota na mona, kembo na yo, kembo na yo, kembo nalingi na mona, kembo nalingi na mona Golo na lingi na mona, kembo na yo yawe, bana na lingi ba mona, kembo na yo shilo, ai fongola na miso ya na lingi na mona lokola mose ya mona ki, kembo na yo yawe,
Fungulanga miso ya nalingi na mona lokoleli ya mona kikembo na yo Yahweh. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'éternel Dieu vous bénisse. Zambalola asala bino bolamu. Zambalola a visité bino. Zambalola amona bino. Pré-midi à l'élo, prière au tokusala. Oh bien-aimé, Zamba yoka kampolela yabana. Ayoka kolela na yo. Prière au tokosala après-midi à l'élo. Et l'ombe o yabundela rabi abundela rabana na ye na bitumba basanango. Abundela yo pe alongi sotolobi. Amen. Bisika tozali. Voilà bien aimé dans le cadre, il y a rencontre, il y a émission, il y a mabondeli otobengiango prière, il y a balongi. Voilà bien aimé, lelo Yesu akolongi sa yonangai. Toza na kati, il y a ba prière na biso otobanda qui déjà na kati il y a livre, il y a Matthieu chapitre 6 verset 9 otoza ko se développer, je crois lelo zali mokolo, il y a misato tozo koba point par point. Et bon lelo tokolobela peloko ya sika oyo kosunga yonanga tozinda na kati ya prière tokota na kati ya mabondeli pona kolokelongi na Nzambe tolobi amen bipai tozali totangi Bible na mokanda ya Matthieu totangi Bible na mokanda ya Matthieu chapitre 6 tobandi na verset 9 nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10e verset, Bible le but, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voilà point autocolobela mon collier à l'élo. Mais bien aimé dans le Seigneur, vinayo et sengeli etambwisama nanzambe yemoko. Bien aimé yango tozomo na lelo batwebele. Baza ko simba mitu na bombo na bango. Batu ebele lelo. Baza ko lela na ba vie na bango. Batu ebele lelo. Bakoma ko regretter na vie ou bakoma ko vivre lelo. Pourquoi? Parce que ba miti kaka bango moko batambwisama. O bien aimé, vie ya moto oyo etambwisamaka par la chair. Vie ya moto oyo etambwisamaka na ba posa ya nzoto. Vie ya moto oyo etambwisamaka na ba milimo ya mabe, na ba lois établies, na ba paroles prononcées ya ba famille na biso. Vie ya moto oyo etambolaka na se ya malédiction, eza vie oyo e vivraka bonheur te na bombo na bango. Lelo toza komona batu ebele baza ko souffrir. Batu ebele baza komona pasi. Okomona moto aosa la place ya bien. Mais malgré zo futa mape malamu, aokoka ko réaliser makambo minene te. Et ça pourquoi? Parce que azana che ya bokonzi ya mabe. Et ça na batu ebele akenda libala. Mais pour azwa mwana azobota te. Pourquoi? Parce que ezali na maloba moko boye. Ezalaka prononcer na ba famille et kanga mabota ya batu. Et ça na batu ebele quel que soit pays oyo zolandanga. Okoki ko se retrouver na Europe. Okoki pe ko sala en Afrique. Okoki ko sala na Amérique, na Asie to Océanie. Oh bien aimé, quel que soit mboka oyo zali, baninga baza ko vivre bonheur ya mboka wana. Mais pour yo vivre bonheur ya mboka wana et comment passer. Pourquoi? Parce que ozali sous domination ténébreuse, domination ya Satan. Voilà pourquoi cet après-midi, yonanga tozokota na prière pour na kokweisa ba règne, pour na kokweisa ba domination, pour na kokweisa oyo nyonso eza kokonza bombo na biso poto yeba kokende liboso te. Oh bien aimé, là on a reçu on après-midi à l'élo, eza ozala na foi, ozala na kondima. Na prière au toujours sala. Oh bien aimé, kolinga raté miracle na yo ezalaka par rendez-vous. Mais lingaka miracle na yo ezalaka tikotak. Oh bien aimé, oyebi moto oyakuta na gana Jésus na vie na ye a vivaka miracle mbala moko sur place. Na tikala komona te na kata Bible. Bible na nge tikala koloba na ngate lokole lobaka. Mais etikala koloba na ngate ke Yesu tango akutana na moto oya zobela. Moto oya za na problème. Moto
oyo aza ko souffrir Yesu apesa un rendez-vous atikala koloba yango te atikala kosala yango te lorsque oza na problème lorsque oza kobela tango ocroiser Jésus sur ton chemin oza déjà na solution à likambo na yo lorsque oza na kozobela quand tu croises Jésus sur ton chemin oza na lobiko na yo oh bien aimé na après-midi à lelo zala na kondima lokolo zokutana na Jésus à travers cette émission ndima ete problème na yo et so bongo na solution ndima ete malade na yo et so bongo na guérison ndima ete eloko oye konza ki yo lobi lelo yo motozo konza yango oh bien aimé na kati ya prière ya notre Père oh bien aimé lorsque la Bible eza koloba ba disciple ba poussana ki ndenge na yebisa ki bino la fois passée ba disciple ba poussana pembeni ya Jésus pour ça ya ba disciple ezala ki ba apprendre prière ezala ki ba yekola lolenge nini ya kobondela oh Jésus tant abandi ko lakisa bango lolenge ya kobondela et comme il a troisième point Jésus azoyebisa ba disciple azoloba na bango ete alobi lorsque boza kobondela bolobaka que ton règne vient oh bien-aimé le lobato ebele lorsqu'on parle de règne ezaka règne mon côté nous avons deux sortes ya ba règne tozali na règne céleste tozali na règne divin pe tozali na règne satanique et parmi deux règnes wana ya nzambe pe ya satana ezali na moto oyo aza kokonza kolandisa ma règne na ye règne ya bonzambe tozomona c'est Jésus c'est le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même ndaza kokonza et règne ya satana tozomona ye moko le diable ndaza kokonza ezali pe na vie ya bato ebele catégorie ya bato o ba se retrouvaka na se ya règne ya satana oh bien mais ça n'a parce que et ça n'a pas si lorsque bato ba ignoraka combat spirituel bien aimé le combat spirituel existe oh bien aimé kotia tetite lorsque makambozo simbate na vie na yo ko sala lolendo te lorsque tu es dominé par le diable ko ignorer satana te ko ignorer adversaire na yo te la plupart ya bato ba bundaka la plupart ya ba champion o ba ignora ba adversaire na bango ba sukaka na kokweya oh bien aimé adversaire na yo ennemi na yo ko ignoraka yete et ennemi ya mwana nzambe c'est le diable alors ça la parce que ça la passe lorsque mwana nzambe za ko ignorer ennemi na ye oh bien aimé lorsque tu es dominé par le diable lorsque tu es sous règne ya diable oh bien aimé ko betango karaté et ça na règne ya diable et ça na règne ya nzambe mais bien aimé moto oyo aza dominé na se ya règne ya diable aza moto oyo akenda liboso te moto oyo aza dominé na se ya règne ya diable aza moto oyo alongaka te moto oyo aza dominé na se ya règne ya diable aza moto oyo apogresaka te voilà pourquoi kolela na yo ebanda lelo te kolela na yo ebanda kala kino lelo olelaka kaka combien na yo ebanda lelo te minyoko na yo ebanda kala voilà pourquoi kino lelo olelaka kaka oh bien mais lorsque on parle du règne na signification na yango règne eza gouvernement mobimba règne eza gouvernement mobimba oh bien aimé lorsque diable a conduit vie na yo azo régner na vie na yo yeba ke eza ye moko te mais azo mema gouvernement na ye mobimba ndezo konza vie na yo voilà pourquoi lelo okoki ko se retrouver place ya bien mais pour obika ba bonheur ya place wana exacte parce que ta vie est dominée par cet gouvernement satanique. Voilà lelo koti kokutana na mobali ya bien okoti libala mais obika progrete na libala na yo parce que libala na yo vie na yo déjà eza dominé na se ya règne ya satana. Oh bien aimé tokopesa exemple ya ba apôtre ba disciple ya Jésus tango ba yekolaki losambo oyo babandaki kosala ngo vie na bango mobimba et à chaque fois babandaki kosenga règne ya nzambe na vie na bango ezaki kaka règne te ya kombo mais babandaki ko vivre gouvernement céleste
ezo ya kokonza vi na bango. Voilà pourquoi na ministère apostolique balongaka. Voilà pourquoi liboso na bango obstacle moko te zaki e banda kokweya kaka. Eloko nyonso kanyoso babanda kokuta na yango babanda kolonga pe kaone e banda kozala réparable. Yango bien aimé na après-midi lelo yo nanga tozokende koluka règne ya Nzambe. O bien aimé vi na yo e koma kozala dominer na règne ya célibat. Vi na yo eza dominer na règne ya kolela. Vie na yo, santé na yo, et ça domine na règne ya maladie. Oh bien aimé, na après-midi à l'élo, tozo kwe sa règne wana au nom de Jésus. Na prière et après-midi à l'élo, tozo kwe sa règne wana au nom de Jésus. Oh bien aimé, zala na foi, zala na condiment, et na prière yo ko sala, ba règne satanique ezo zala ezo kweya, ba règne ténébreux ezo kweya, ba règne ya maladie ezo kweya, ba règne ya malédiction ezo kweya. Barègne ya bobola ezokweya. Barègne eza ya famille na yo. Oh bien aimé, na ye ko exhorter moto moko soki na kati ya famille na yo eza na moto wa kenda liboso te yo za bango te yo ko sala exception ko ke liboso. Soki na famille na yo malédiction e konza e kanga bato génération de génération na lobi à partir na yo ozo me marègne ya Nzambe pozo si sa malédiction na famille na yo a ozo ndima toza kidiba na bandeli koloba ete na lobi na nzela na yo lokola règne ya Nzambe za likolo na yo na lobi yo kolonga yo koke liboso yo kofongwama. Ah bien aimé, soki na vie na yo règne ya lisumu ne banaki ko dominer bomoi na yo na lobi ko banda lelo règne ya lisumu ezokweya, règne impudicité ezokweya, règne ekobo ya kokosa ya kindumba ya lokuta na après-midi à l'élo, règne nyoso satana ezokweya au nom de Jésus. Bisiko zali zala concentré tolingi to bonde la Nzambe tolingi to invoquer Nzambe o mama pona likambo na yo ke esengeli règne ya Nzambe eya. Oh bien aimé, pona likambo na yo esengeli règne ya Nzambe eya. Pona likambo na yo esengeli règne ya Nzambe eya. Yango bisiko za ozozala concentré tozobelela Nzambe tozoluka Nzambe toza ko invoquer ye na vie na biso na après-midi à lelo na sibalo yemboyo tozobelela Nzambe zala concentré bispa yozali. Oh raba sakaya babrosa ya mama brosaka ya babrese ya mama tozo yembela Nzambe na sima ya loyembo tozo kota na kati ya prière zala concentré. Ozane Ozana wani wa kwimbila wewa Ozane Ozana wani wa kwimbila we Ozane Ozana wani wa kwimbila wewa Ozane Ozana wani wa kwimbila we Ozane Ozana wani wa kwimbila wewa Ozane Ozana wani wa kwimbila we Soki ozali Nzambe kitalelo salande bikamwa Ozane Ozana wani wa kwimbila we Soki ozali Nzambe kitalelo sopa mafuta Ozane Ozana wani wa kwimbila we Ozane Ozana wani na kwimbila we wa Ozane Ozana wani wa kwimbila Soki ozali Nzambe pasola lola sopa mafuta Ozane Ozana wani wa kwimbila we Soki ozali Nzambe na Bartime na lingi na mona Ozane Ozana wani wa kwimbila we Soki ozali Nzambe pasola lola sopa bokonzi Ozane Ozana wani wa kwimbila we Soki ozali Nzambe kitalelo longisanga yoyo Ozane Ozana wani wa kwimbila yemba Ozana Oza yemba Oza yemba Ozana Oza yemba Ozana Oza yemba Ozana yemba Ozana yemba Ozana papa nanga Ozana yemba Ozana yemba Ozana yemba Ozana elombe nanga Ozana papa nanga Ozana kolo nanga Ozana elombe nanga Ozana molongi nanga Ozana
ye yemba ozana ye. Voilà bien aimé tozo kota na kati ya prière bipai ezwami yo bien aimé dans le Seigneur nalingi otombola mongongo na yo. Oh bien aimé requête ya liboso yo moko so banda kotala eloko nini edominata vie na yo ozobanda koboya yango na après-midi ya lelo. Oh bien aimé eloko moto alingi yango ekangamaka na ye eloko moto alingi te etikaka ye. Alors soki olingi yango te ekotika yo ekolibere yo pe ekokende mosika na vie no tolobi amendi bipai bozali yango nalingi ozwa décision ozobanda kokabwana na eloko nyoso wana elukaka kodomine vie na yo eloko nyoso wana molimo wana oyo ezwi temps ya kokonza yo ya kodomine yo ya koasijetu yo ozobanda kotanga yango na kombo bien aimé. Soki eza maladi ozoloba na molimo ya maladi bokabwani soki eza bobo soki ezali ekomba ozoloba na molimo ya ekomba bokabwani soki eza masumu ozoloba na molimo ya masumu wana bokabwani kabwana na yango totomboli mingongo tobandi kobondela alleluya 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 alleluya. Oh rabasaka ya babosa ya mama 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 oh rokobosaka ya babose terebosaya banda ko kabwana na yango nakabwani loba nakabwani kabwana na yango kabwana na molimo nyonso ozokonza vi na yo kabwana na molimo nyonso ozokonza bomoi na yo kabwana na molimo nyonso ozodomine vi na yo eza molimo ngwe wuti na famille eza molimo ngwe wuti soki pe wapi eza la yaki soki pe na nzela nini banda ko kabwana na yango 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 au nom de Jésus. Bien aimé ozosa la prière ozokende kotombola mongongo ozobana kokwesa ba règne nyonso ya Satana. Oh bien aimé Bible lobi boyebi te ke banzoto na bino eza ba temple ya Christ eza ba temple ya Saint-Esprit. Oh bien aimé nzoto na yo eza caverne ya maladie te nzoto na yo eza caverne ya diable te nzoto na yo eza ndako to tente ya diable te akota abima amata akita ndenga lenge yango na après-midi ya lelo tozo telemela ba règne nyonso ya Satana tozo telemela ba règne nyonso oyo ekonza vi na yo depuis longtemps tozo telemela ngo ozo kwesa yango eloko nyonso nga na kotanga awa yo na ndako zongisa na kwesa yango bokonzi nyonso ya Satana nga na kotanga ne sikoyo bipa yo ozali na kondima loba na kwesa yango ezala règne ya Satana na kwesa yango ezala règne ya kolela na kwesa yango ezala règne ya maladi na kwesa yango règne ya minyoko na kwesa yango règne ya molili na kwesa yango règne ya masumu na kwesa yango na kwesa yango na kwesa yango au nom de Jésus. Allez tombola mongongo banda ko prier banda ko kwesa yango banda ko kwesa banda ko kwesa yango banda ko kwesa banda ko renverser banda ko renverser banda ko renverser banda ko renverser ekwesa mana vina yo ekwesa mana libota na yo ekwesa mana vina yo ekwesa mana bana na yo ekwesa mana misala na yo ekwesa mana ba projet na yo ekwesa mana mobali na yo ekwesa mana liboso mwasi na yo ekwesama 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 barenyi wana euta wapi na kwesi yango euta na ngamba botata na kwesi yango euta na ngamba bo mama na kwesi yango na yebango to na yebango te na kwesi yango ekwesama 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 au nom de Jésus. Bien-aimé nalingi sikoyo reketa suka nalingi oyeba kobelela siko règne ya Nzambe na vie na yo nalingi obelela règne ya Nzambe na bomoi na yo verset oyo eloba makambo ebele sur le plan prophétique règne oyo ba disciple règne o ba disciple babanda ko senga to règne o Jésus abandaki ko yekolisa ba disciple ba senga na kati ya prière eza règne ya ko tozozela to eza règne esengeli eya mokolo ya suka parce que mokolo ya suka Satan kozala lié après millennium tango kozala lié règne ya Nzambe ko ya mais toza penda wana te a toza na aspect ya prière règne toza ko senga ezali le Saint-Esprit
Bien-aimé, vie na yo, ils ont dépendre dans Saint-Esprit. Pour Olonga, la Bible nous dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Yango zo senga reine ya Nzambe na vie na yo. Ozo implorer reine ya Nzambe na bombo na yo. Bipa yo zali, ozo kanga misu. Ozo kanga misu. Ozo le bankolo Yesu. Na ye epai na yo. Na tambwisi bombo inanga ngai moko. Kasi suka na yango. Naza kokweya se kokweya. Yango na premidi ya lelo. Na lingili su kokweya te. Yango na premidi ya lelo. Na lingili su kolela te. Yango na premidi ya lelo. Na lingili susu minyoko te. Na sengi na yo o domine bomo inangai. Na sengi na yo o konza vina ngai. Na sengi na yo o tambwisa bomo inangai. Na kombo na Yesu banda ko bondela. Banda ko senga présence ensemble. Senga règne na ensemble. Loba na ye a régner likola santé na yo. A régner likola vie na yo. A régner likola libota na yo. A régner likola bana na yo. A régner na misala. A régner na nyoso koko sala. Règne na ye. Ezala manifeste pe ezala présent. Na bomo na yo pe na etamboli na yo nyoso. Nzamba konza yo. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Tikete nzamba pambola yo. Oza molongi bipa yo zali. Bete lankolo maboko. Bete lankolo maboko. Bete lankolo maboko. Baboko ya balongi. Ya balongi. Ya balongi. Tolobi. Amen. Voilà bien-aimé tokomi na suka. Ya intercession prière ya balongi na biso ya après-midi à lelo. Tikete nkolo Yesu amona yo. Kolo Yesu apambola yo. C'est votre humble serviteur. Bienvenue Biyano Mukwaya. Fils de VKM. Tous en a kati ya ba prière. Ou toza kosala awa na la voix céleste. Oh bien aimé, la voix céleste ezali li pamboli pona yo. Parce que à chaque fois toza kokuta na kati ya rendez-vous oyo ya prière ya balongi vie ya batobele za ko kangolama. Vie ya batobele zo mona loboko ya Nzambe pe vie ya batobele za ko pambolama Nzamba zo zanga te ko visiter biso. Alors ezali pamboli pona yo. Ozana problème, ozana difficulté moko quelconque. Ko hésiter te ko benga biso. Ozana posa ya prière, benga biso to ko sunga yo na prière. Ozali na posa ya orientation, ya likambo moko songolo to mpakala. Benga biso to ko orienter yo na nzela ya lisungi ya molimo mosanto. Pour na après-midi ya lelo, Nzamba pambola bino, Nzamba pambola frère Arnaud de Kamande, nandeko Jonathan Mukwaya, Nzamba pambola bino, Nzamba pambola ndeko Alvin bipa ya zali mon compagnon de service na kati ya prière ya balongi. Azana bisote Nzamba pambola ebi payaza pe tokutani prochainement pona lelo kolo ya lola apambola bino. Merci bye.